millions. Opposant caméra malongani. Yo opposant yo na lobby yo kali compagnie madame ko monena. Siko madame ko monena. Moi si JB zo kenena yo botoli moi si JB ozo kenena yo présidentiel. O bota basi ba. Siko so akomi caméra ça passe na tout à botla bango to baki. Moi c'est caméra liboso yewana. Maman bana caméra wapi? Amida Chati moi si JB piana. Aboti na JB bana misato. Caméra botoli et puis elle au moins exemple pour faire ça papa. Est-ce que la tango est na mida wana? Il passe. Babi caméra na JB avec Bogari na. JB na tunio na tunio caméra l'arte. JB l'arte babandi boy. Motiola na mota muindo. Baba récupérer nani? Baba récupérer nani? Première dame. Biloko amboa papa soko le préparer mbang. Pona nga caméra va disqualifié parce que acte ça il fallait bomba Amida. Amida moi c'est un conflit. Ozomona aza moi Amida on a qui moi si ya JB. Amida moi c'est Didi Kinyon. Ouais bien Didi Kinyon na balaka moi c'est. Yango Amida moi le gars passer mon kili mobile. Amida na nini? Aza na nini? Aza na miso mina imitano. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine, le News de Star, le News des Stars, dans votre chaîne préférée, La Voix du Peuple, La Voix du Peuple. On n'échange pas l'équipe qui gagne à chaque fois. C'est La Voix du Peuple, la meilleure équipe. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci Nabino, partout dans le monde, vous allez vous disposer ton Nabino vraiment pour nous Rolanda émission. En tout cas, vraiment, nous pouvons ton Nabino pour nous Rolanda au simple stream marche avec Medi 10 à match. Merci Nabino, pourquoi pas remercier encore Daryl Derry. Oyo azana prise de vie grâce à que nous sali que biso nabino vraiment tout kutana tout monde sur le lot tout mec un peu ko solo là tout mec un peu ko solo là biso nabino to solo là juste na ba commentaire nabino na ba appel nabino bobenga ka ba idée nabino ba suggestion nabino ba remarque nabino en tout cas tous en ont besoin na émission oyo ndena tu ko ba remarque oyo émission bomona ba suggestion ba conseil yango to na besoin pour écoliser musala ou pour marcher avec akende de l'avant on a besoin de conseils nabino et non surtout ben celles ou ba fingaka parce que ça na ba spécialiste ya ko fingaka ba to ba sexe ba maman na bango et ça la passe makasi. Merci beaucoup, merci tozana le prophète John Ngefa to ya mingi pas le prophète John Ngefa tant makambo zalaka so ki mwalika moko boya mala moko le prophète John Ngefa parce que yesu qui sengia loba alobaka na yebi que c'est ça ya on peut se peler mingi on peut bonaka mingi to yeto solana le prophète John Ngefa. Bonjour papa. Bonjour journaliste Machevek Nzambe apambola yo nakoya malamu yei pour likambo ya Congo na loba Congo est un patrimoine na biso. Botia ko distraire batonga ba musicien basala ki boye ba joueur non tango pays zo tambola te même ba musicien ko tambola te musique ko tambola te. Mais bah j'ai football et kotambola nangote. Quand le pays marche, il y a une chose kotambola. To bundaki na pays ya biso na ndenge nyonso, je crois Congo à bientôt sera libéré ndenge na lobaka. Merci beaucoup, Congo bientôt sera libéré. Merci beaucoup. Wana maloba prophète John Ngefa. Mais prophète John Ngefa tokoki ko kende bongo te kaka sans que to betete to lobela pe mo ba actualité ou désolé quand na monde pourquoi pas en Afrique na biso. Pourquoi pas na Congo tant que sauver tel solo actualité moro balobi Bagbo ex-président ya Côte d'Ivoire aza libéré et pas à Ouattara à permettre pas misser na minute au Bagbo aza libanda
ça lié comment? Ezali Laurent Gbagbo, ezali mwasi ya Roland Gbagbo. Oui, c'est ça, oui. Madame de Fer wana. Et tant que Gbagbo a gouverné Côte d'Ivoire, mais maman a été au numéro 2 parce qu'elle était très forte. Na ba kumosu assassinat o esalema ki ba tru maman na zaki na kati. Alors ba kanga ki a 7 ans de prison. Omoni mokonzi, il faut dans mon thème il y a patience et puis amour. C'est que Ouattara a fait. Ouattara, je crois, mandat ya suka yango oyo. Mandat ya Ouattara ya suka yango oyo. Mais asali siko ni lo Gbagbo azana laye. Alors tika mama wana azalaka toujours kaka na kati ya prison te. Mais asali amnistie abimisi mama wana ezali esengo mingi, tous les bons exemples à suivre. Tosenga pe na Kabila. Le gars mandat nesili akoti apete parce que le peuple a gagné. Abimisi la biso ba Frank Djongo bazana kata prison, ba Muyambo et puis ba détenu politique nyonso bazali et kozala malamu mingi pona kopesa peine kati ya mboka. Donc to sepeli une action oyo Laurent Gbagbo asali nani Ouattara, président Ouattara asali vraiment Nzambe azolokum. Merci beaucoup Neto Tsukolobela. To meke un peu au fond voilà tout ça là surtout Vandi moi to meke un peu réfléchir sur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi tu es bien c'est qu'il y a un problème dans mboka au bandaki ko bana ministère de la justice so il faut asamba fallait qu'un tribunal asamba par rapport à acte au bio va fonder là auto yeba ki biso no se yangwana mais chose étonnant tant abi aya na mboka pour aya ko candidature na ye il était même empêché ya kokita na mboka oh place mboka ngo ba ozela ye pour asamba donc c'est dire que mutemo aya ko se livrer na ye mais beaucoup misu ko éviter beaucoup mi ko linga suté par là mi biso côté ndenge donc omoni la politique ezaki ndoki Moïse Katumbi a la majorité présidentielle. Moïse Katumbi a yebi bango bien kolekanga na ona opposant. Moïse Katumbi nde a sali régime en place mbongo parce que il commissionnaire ya ba uranium, commissionnaire ya ba cobalt, commissionnaire ya cuivre oyezo kende na Zambie transit na ngwana. Alors tant que Moïse Katumbi a moni été ba tango do servi bango ba un esprit lokola ba bomaye ba empoisonner ye premier pénalité raté deuxième ami bendani lokola ami bendani il faut pas créer ba problème ba kangaye papa c'est la politique ozomona ba kangaki lombumba sakini asengaka indépendance mindele ba kena mboka na bango parce que Moïse a eu richesse ya mboka oyo Moïse a eu mboka oyo pe a eu katanga ozomona na makambo yango ndenge lekaki na oyo salimaki lokola Moïse Katumbi ayaki pacha candidature na ye ba bloqué na kati Kasumbalesa moyen akota na kati Kasumbalesa ezate ozola na ngai alors ezola kisani ni Moïse moto baki na makambo ana problème de spoliation ana problème de mercenaire ayaki komitika pourquoi botika ki akota bokanga ete donc ezali politique ya haut niveau. Ok, la politique moro makasi ya mabe ya oyo parce que ba okanga Moïse Katumbi parce que ça ba secret na bango. Ko déposer na yité. Azala te candidat isa. Non, ils ont déjà refusé de pouvoir en place avec ça Moïse a tia candidature parce que ça peut populaire ko la bemba, ça populaire ko Félix. Ba yeba ki faut pas tout faire ba kanga ba atia te yango ba tia te. OK. Yango na ba na bango Moïse a pema. A dit après 5 ans ya ko tia candidature. Mais Kabila en place na lobaka na yo. Jamais Moïse a ko tia candidature wate. Maloba nanga ya prophète et ça limite ça limite. Et ça limite. Merci beaucoup tout ça na prophète John Gefa et ceux qui a koloba alobaka. Ceux qui a kolobate akolobate. Merci beaucoup, toujours continuer, toujours banda. Le prophète, les lots, tout mec un peu kolobela, moi n'amboka Joseph Kabila, oyo acheté mais n'a acheté moi mon kenan na mec un peu kolobela problème oyo côté na ba musicien. To kozonga na actualité na biso ah mais na mec un peu koloba problème moi n'amboka Joseph Kabila acheté. La musique de fait na arosana pouvoir dire. Mais ba combattant oyo débat na bango zalaka décision bango za pour na ba musicien et ça là qui avant ba misi ba kozonga na robeta na poto c'est-à-dire que régime ya Kabila ekoya lelo oyo na décembre awa régime ya Kabila ezokoya ezoleka est-ce que nini rolo bana combattant
pour les musiciens, bazongela obeta ba concert bona poto ou pas? Non, ngana za kata musique te, ngana moto ya Nzambe. Par rapport à politique. Ngana za moto ya Nzambe, bon, Kabila nde moto yo ba pekisa ki na régime na ye. Ya Nzambe ba beta te. Loko ape Kabila kotia te. Donc la régime ya sika soki ekoti en place moto ya kozwa nde toza bana mboka ba congolais to kovana to kosolola pe to koyeba ndenge ni pour relever mesure ya ba musiciens ba no beta na poto. Pourquoi? Bazali koyembela gouvernement en place, pouvoir en place. Pouvoir en place ozali konyoko la bato, pouvoir en place ozali koboma bato, pouvoir en place lesa bato te, pouvoir en place etiki bato ba école te, etiki balabala te, etiki nzela te, pouvoir en place epesi mwinda te, net ozali sikoyo tozaka na molunge courant eza te, pouvoir en place babebisi bana biso éducation na bango ya mabe. Alors ba mona ki ete comment bato ozali kola bato, bino bozo yembela bango bozo binela bango c'est faux ba pesa embargo na bango. Et donc ça la démocratie, ezali liberté d'expression, liberté na bango ezali wana, mais tant Kabila tchete total. Mobutu ayembela Mobutu ayebaka peuple. Mobutu ayebaka peuple. Mobutu il était ensemble avec la population. Si ça ne va pas bien, si on a Kinkole et Kouleto Soloy naïe. Est-ce que place 19 ans, 21 ans à pouvoir à Kabila, est-ce que Soloy na peuple? Babeti Masolo, aïe passe à peuple. Il y a quelques individus qui sont kosa. Tango biloko mboa so le préparer mbango. Tango pression c'est bien. Mais 5 chantiers marche. 5 chantiers en marche yango wapi? Balabala nene na Kinshasa ko yebisa ngai. 5 chantiers en marche na ba Côte d'Ivoire, na ba Sénégal, na Congo Brazzaville, nde ozomo na construction. Est-ce que na Congo ezali yo tambola out te na balabala mo boulevard de 30 juillet pam. À part yango balabala ezali sur na Congo wapi? Ezate elanga yango basala banzela banzela te. Ba ozilani. To pesa bango sur 50 ans sur pouvoir te. Ba tio le sili. Balaxi yo ba hôtel du gouvernement mo yango. Hôtel du gouvernement individuel ko tonga yango. Oyo Chabani Ndonda tongo hôtel moko ya munene na ville pe hôtel du gouvernement. Eza fonds propre ya ye bandande batondisi ba immeuble ya minene on a ba richesse ya mboka na biso. Yo kamwa te lonelo masango lete kinde kote lonelo masango. Masango monana masango ke na Afrique c'est pesa bangulu. Masango monana oyo ba benga agro-économique to quoi ba terme ba tracteur quoi ba vieux ya masango yango to mona ba nzale kosila or nzale mati su plus na bukangalonzo bukangalonzo ba beta ba publicité or gani masango ya bangulu soko di masango tina zo le solo mabe soko dami yango makasi kana toilette o na pompe na pilipili ponga mongala na baka pilipili est-ce que yo mokongo ko pilipili mawa trop. Merci beaucoup. Voilà une parenthèse to kangi yango to zo na actualité oyo ningisi mokili. Joseph Kabila Kabange mona mboka a respecté constitution. Nenga lobaki. Batu bataki pression aloba pendant temps ebele. Batu aleka na ba assemblée awa apesa ba discours na ye. Batu bazaka na besoin aloba soki akotya te mais lelo oyo alakisi à respecter ou à l'oba qui maloba impression d'abord ils en ont nini par rapport à respecter ou à l'oba. Monsieur, il y a les bosso journalistes constitution a violée depuis 2016 parce que élection ça en 2016 tokena ba dialogue déjà to quoi ici constitution peut aller violer yami balé constitution pe Congo ezala violer chaque jour obi Kabila cédé pambate ngana zalaki moko ko pesa Kabila toli président de la République ozali jeune tu as beaucoup d'avenir o bato Mobutu bakosa yo te ndenge bato bakosa bakengo bazawana bakenke ki mulumba bazawana bakosa ki Mobutu bakosa yo te constitution sali o violer yango te. Article 70 il y a constitution et lobby président de la République il est élu mandat une seule fois renouvelable une seule fois. Mbaliboso sali ami balé ekoki tika na yo ozomona na bana ko pesa conseil mingi pe ayokaki atiki et puis a cédé ngo pomate parce que pression ya Angola, pression ya Rwanda, pression ya peuple congolais, pression ya États-Unis d'Amérique, pression ya France, pression ya Grande-Bretagne a koyi ko sala côté parce que minduki etelemela ki biso na Congo boye minduki na frontière dans un pays dans 9 pays voisins. Minduki nyonso telema kiboy au kaya Kabila avec na candidature moto ngezika Congo zika. Est-ce que vous êtes sûr que Kabila mon mboka Kabila
Nenge ya Tchété, ils ont soulagement pour le peuple congolais. Mais Koki, Mobutu a 32 ans, Koki a 21 ans. Le Congolais, c'est Peli. Ah, c'est Peli. Neto ba conseil sur Mobutu. Parce que Mobutu a dit que Mobutu a pouvoir zonga. Hein, pas sûr to yango nango par rapport à Mobutu, oya Kabila l'équipe. Hein, oya Kabila l'équipe passe ya koleka, oya koleka basuka ba passe. Hein? Oya bato tout ba komi ko tambola ba pantalon tout ma de fol. Hein? Okomona soldat vandi donc ba kolo tout libanda. Ba jeune bazo sala te, lelo kulu neza ponani. Et ça mauvaise gestion. Ba kimbutu bavandi kaka mokila kila na poko kuna vimba bana kini ngai bana kini. Kabila pa kedo bana kini. Biyo bana kini. Oh tala liso likola liso. Liso likola liso. Bon ko ça ba te so yobi ngai bana kinwa lobinini. Kinwa lobinini. Kabila n'est pas kinwa. Oya à 21 ans za kinwa te. Hein? Laurent Désiré Kabila za kinwa te. Hein? Katange. Hein? Et puis Lumumba za kinoate. Lumumba uti wapi? Hein? Lumumba uti kwa Sibali Kaloso. Kasavubu za kinoate, Kasavubu uti na ba Congo. Hein? Kimbuta bien kinoa ko sakabato. Oh bana kin. Tu peux se ye pe komi Kabila rotika là-bas. Kabila ngo sigo li fobele. Siko ba sala ngeni. Merci beaucoup. Makanisi ya bato ezo ya Nzambete. Boka mata moto kula Nzambete. Nzamba linga bote. Kabila a joué un rôle ya grand sage. Hein? Alinga ko misa dauphin wana kaka na dernière pression ya bato na suka po ba sous moyen te. Bo siaki bako FCC wana bo siaki bako o bakasai bako bima ba obe minango ba bimite. Hein? O bakasai bako bima matata poyo abimite. O bakasai bako bima lokola maman Olive abimite. O bakasai bako bima lokola professeur oyo intérieur oyo Bati Lukebo est très fort abimite. Hein? Asali politique il y a vieux change, hein, vieux singe pendant vieux s'épanger. Donc azakalama yele ya kosakanate, hein, abeti gogo ya suka bato ku kao. Omeminga ko tona mbangu na ebike tozo kota na pona ko vendre na déplacement to ko vendre ndi wana. Mais to meka mpe ko leka o ezeli o to ko vendre te mais to lobelela tant que tozo oza na opesa ba idée na yo malamu. To meka mpe ko simba pour to vendre na déplacement na sonde to ko vendre la yango wana. Na lingi to meka mpe ko loba par rapport ya obsèque ya Jacques Mbadu. O azaki gouverneur ya mboka ya province ya Bakongo, c'est ça, Congo central. O azaki mais tout le monde obsèque na ye on dirait saboté. Vraiment un musicien le Kambadu. Balélé n'a pas du peuple, un musicien. Akufi Balélé n'a pas du peuple. Obsèque, il y a musicien beaucoup plus na valeur qu'il y a gouverneur. Oyebi hein, Bakongo ezali deuxième province le plus riche du Congo. Katanga premier, deuxième Bas-Congo, troisième ezali Kivu. Hein? Un gouverneur, bon, azali gouverneur wana. Un gouverneur, oya simi deuxième pour moi la République. Mais pour ya biso ezali. Kaza kule pa na ye. Ezala banana, ezala boma, ezala matade, ezali pa na ye. Motuka nyonso ezali pa na ye. Et puis un gouverneur ndengwana akufi. Province ya Kosakanate akufi. Musicien azole. Musicien embelaka bango. Musicien embelaka bango. Hein? Siko ba kosala nini? Et puis bazo pesa mboka na ba Congo ezali awa. Congo central. Pourquoi bazo ki corps na ye ba ko kunde na mboka na ete, ba kunde na yoka cimetière. Ciel et de la terre. Nécropole. Cimetière de Pena Bandoki, ou Pena Souka Bandoki, ciel de la terre. Comme ciel et de la terre, nécropole, ciel et de la terre. En ce moment, Baïko Kuna, ce qu'on a monté par cérémonie, c'est la Gawana. Provisoire, ça a raté. Na lobby, hein? Provisoire, c'est mon Dakoufi na Poto, ou bien Koufi na Gabon, ou bien na Cameroun. Mais na Congo 0 mètre motuka komi mokolo moko mboka ne yango yo bakendeke butu matadi kozwa mbongo akozonga ekolala na nzela te. Pourquoi provisoire? Hein, ezo l'accepter peuple Congo ba mona ne ba saboter, hein, pouvoir en place et saboter gouverneur na bino en place, et ce n'est pas digne. Ce qui ba sali mbadu be biso mosusu ba boka biso na 0 heure. Loka mutu moko ebani te, mutu moko ya pamba, conflit. On ne gouverne pas avec des rancines. Gouverner c'est prévoir, papa. Les kamamba do pe ba Congo pa ba biso ko pe autonome. Ba ningi ba kati pe mboka na makamandengo alors so ba sa biloko ndengo wana eza catholique. Parce que un musicien bo aimer la parler du peuple. Bo décorer yé.
ministère oyo misa bato banzembo ya pamba banzembo ya mabe ya salite bombine ya mboka oyo yango yo emema bato na poto yango ya biloko ya pamba kopesaka biteko pamba oyo ezanga ntina mais na moto oyo azokosa richesse na mboka oyo aza bafuta basoda oyo aza na honneur et puis un gouverneur azali président provincial kotika na baobsèque kokunda ye et puis kokunda ye pas même 50 personnes lokola moto moko ya pamba na tel et ciel osika cimetière les tel et le ciel la cimetière ya boye wala benga ba cimetière ya Pelengendu. Merci beaucoup de fongola parenthèse on to kangi na moni eshokaki pena te pesinga mawa parce que Mbadou c'est un Congolais un Congolais patriotique beaucoup considéré boité mais homme d'état c'est un homme d'état un homme d'état beaucoup considéré boité. Merci beaucoup tobandi siko to fongola mali kambo na biso likambo ya depuis la candidature tobandi nanu ya Jean-Pierre Bemba Gombo monaki yango ndenge nini? Non bien Jean-Pierre Bemba Gombo aza mwana mboka Jean-Pierre Bemba koti na kati ya mboka bayambi lokola patriote oyo ayutaki boloko na mboka ya bapaya boloko ya malamu bakanga moto na mboka na ye mboka ya bapaya bakangi na boloko et yango azalaki tango azongaki peuple congolais na bolingo ya ndeko na bango bayambaki ndenge wana et Dieu merci akana kotia candidature na kati ya Sénat elekaki bien makambo ezalaki bien parce que tango Jean-Pierre pa ye Kabila pa tiki pouvoir ti omoni ke changer nini moko politique tango Jean-Pierre aye directement na makambo te kuna ba Kabila onga na kotia te. Donc apporter quelque chose dans le cadre Congo, dans le cadre opposition congolais, apporter à changer données politiques. Jean-Pierre Bemba a changé données politiques, a changé données politiques. Ndio moi le Kabila à côté même avant 2 ans 3 ans à aucun des cas. Jean-Pierre Bemba a chance. Jean-Pierre Bemba a 99% de chance à passer. Tshisekedi a 95% à passer. Or que Bemba na Tshisekedi il faut passer la candidature moko commun moto moko bima à 100% parce que pour le moment tous allés vraiment 99% congolais ba passer chance na bato na mibali tout loba parce que tant Jean-Pierre Bemba na zagité to bande ko ceinture on dirait na kati ya liquide yango na opposant to bande ko monde Félix Tshisekedi bandaki ko peser mais toye na moni bato beaucoup plus ba communication mingi ya Jean-Pierre Bemba habité Vital Kamerhe peut te demander est-ce que Kotiaka Kamerhe te Kamerhe mota Kabila Kabila za caméléon opposant Kamerhe malongani yo opposant yo na lobby yo kali yo kisiko compagnie madame yo komona nani madame siko madame yo komona nani moi si ajibe zo kenena yo botoli moi si ajibe ozo kenena yo présidentiel obota basi abato comme caméra ça va tout à l'autre bango tout baki Amida Chati aza mwasi ya caméra mwasi ya caméra liboso ye wana mama bana caméra wapi Amida Chati mwasi ya jibe mpiana aboti na jibe bana misato caméra botoli et puis au moins exemple bozo pesa bato papa est-ce que na tango yoko na Amida wana yako c'est peut-être la première il passe la première même na bien caméra na jibe la kibogari na jibe na tunio na tunio caméra l'arte jibe l'arte ba vandi boy mochola na mota muindo wako récupérer nani mais mère a première dame biloko mbwa papa soko le préparer mbango pona nga caméra za disqualifié parce que acte ça il fallait bomba Amida Amida moi c'est ba conflit ozomona aza moi Amida on a qui moi si ya jibe Amida moi c'est Didi Kinwan oyebi Didi Kinwan balaka moi c'est yango Amida ngo le ka basa mokili mobim Amida na nini aza na nini aza na miso mina mitano mochola liboso na Amida mochola petit na gari ba michola bayaka ba danger ba michola yango siko mochola yango papa tika na loba tika ngai na loptala omoi bandefo Bemba okata moto bandefo Bemba okata bandefo oki soko lobi bona benga Bemba okata bandefo siko tika kasi mochola yango ya ndenge nini oyo Didi Kano na balaka na intercota totali yenyo Didi Kano na kei caméra récupérer caméra pesuka kei te ezali dignité na homme d'état makamwe marque wana ce n'est pas d'une aux la président ou bien candidat la présidentielle parce que ce qu'on commis basignon son ministre aussi Zabango chance ya ozora batalar
Caméra sur la caméra là, c'est là. Pardon, là, dans le parlement, le gouvernement, caméra là, l'opposition là, caméra là, c'est là, quand on attend la grimace. On est macaco, hein? Sauf qu'il y a na Zamba, sauf qu'il y a des gens qui étaient cru, on a cru. Alors, je ne fais pas caméra, tu as beau, je sais dit même beau, frondondo, je sais dit même beau. Papa, somme trop, merci beaucoup. De comment point. Dauphin. Chadar Emmanuel. Amazan Chadar. Oyo Abimisi. Oyo Joseph Kabila appelé comme Dauphin. Oyo a remplacé. Omoni en onengeni parce que batu ba yimi balobi Chadar azo pesete. Batu ba kanisa ki bahati. Batu ba kanisa ki matata mponyo. Batu ba kanisa ki biso ya l'Assemblée nationale. Obeminako. Batu msusu ba kanisa ki ba sepeleke za ta maman livre. Mais tomoni Emmanuel Chadar ya yo. Bon, omoni Chadar na caméra ba ndenge moko. Chadari Dauphin, c'est bon. Futur président, c'est bon, ça va voter dans la machine à triquer nanga. Mais Dauphin, on a azolo ba soki ba fingi yo maman na yo, fingi maman na yo. Ba fingi yo tata na fingi tata na yo. Un président de la République, l'homme d'État, éducation ndenge wana au transmettre na peuple congolais. Au peuple congolais, nous allons savoir ba tutoko ma kuluna. Hein? Yango monaki na primature ma kofe beta ya benga bibotu. Hein? Mboka bakuluna. Hein? Ozomona non. Président Abimisi Chadari aibaki mitema bango nyonso wana. Hein? Il est intelligent, il est sage. Président Kabila la sage makasi. Aboyaki babumana. Parce que Chadari azo pesete. Soko kamati petit nanga gari. Otie na candidature bo alati costume akei Chadari gari akolia ye. Gari akolia Chadari, akolia ye. Ok, okamati moki ya otie ye Chadari, moki akolia Chadari. Parce que mboka na ngai kwa basankusu. Soko tuni Chadari bayebi ete. Soko na bwende tuni Chadari bayebi ete. Même na Kinshasa Chadari bibi ba mère minga moi sanga tuna Chadari azanenu. Na bête ntana la Chadari ngone yo. Hein? Mais ouais, ça va blague. Est-ce que Chadari azana Te azana poids politique te apesakate. Te Jean-Pierre Bemba azare kente, maza baleine. Hein? OK, azar Dauphin te mazani ni baleine. Tshisekedi, Félix. Hein? Azali Dauphin te maza requin. Après baleine azali ni requin. Parce que bango to azala wapi? Na kati océan. Hein? Mais oh ndakala azala wapi? Nakati ya maya mika njili zo tambola te njili yoyo na njili ndakala akoko c'est impossible et le président Kabila nda sundoli bango. Mais pourquoi soki babi ke yi akoki ko bunana bango te bango mo pe ba ibineni pourquoi ba tcheke pourquoi ba mais c'est le chef non le chef c'est le chef qui a fait son choix aya mon ayeba ki mitema na bango lobi bango balukela ye lo ayeba ki ba to batikale bango balukela parce que motako bunana Jean-Pierre Bemba ako bunana Moïse Katumbi ako bunda na Félix Tshisekedi il fait la président Obeminako il fait la motoloko la mota cravate rouge matata poyo il fait la maman Olive hein il fait la Bahati hein quatre wana bako bunda na bato na tangelio na Kabila ye moko hein à part so batikali wana mafobo li fobo plus li fobo e komi mafobo. Par là, on a fait le choix. T'es choix? Non, Kabila, l'exi bango, bo pesanga ba conseil à mabe. Bo linga mindele ba bo mangala ba na famille na ngai. Bo choix qui rôle bien té. C'est ça qu'on la kengo ba ndundu ba mokolo wa pombo o ba pesanga mobutu conseil à mabe. Lelo mobutu asuki wapi? Na Maroc na moi lilito ba kuna mobutu soka na ba Congo yo ba malita ebelele ki yango. Hein? Et puis na cimetière mo public. Oh bah tiens roi du Congo, hein? Ngai nazaki moto liboso. Ya ko sala be mission pour président Kabila conseil côté até parce que complet international et national. Hein? Ozali jeune tika atambala simo kotia oko sala pe na conférence internationale. Hein? Oko sala na yango. Et tanga sosoli biloko na bi bato ba menga na milimo apelengendu ba menga l'esprit Apollo so bato isolo yote.
tika na Shadari moto epezaka te na tie kaka boye parce que président non président bibe Shadari akozwa te ils ko kabate ko kaba président Kabila bibe Shadari akozwa te Shadari akotema devant Félix Tshisekedi te ezali impossible ata machine na trichango nanga ata babedi Shadari nzambe aye atini Angelou abaluki sipe yango tiano Tshisekedi que Shadari azalate est-ce que ce monde ngote ils a bénéfice pour peut-être na ba ceux qui pouvaient qu'il y ait une opposition hier peut-être pour hier on a bénéficié à protection yo protection non oyebi président ko yasima ba aussi toujours ba corps politique ba corps politique et ça les maka okana bisayo ce n'est pas Kabila avec tous ces gens là c'est Dieu qui a touché Kabila dans son cœur la personne de Congo ce qui nous embête rien. Ok, parce que dernier force c'est Dieu qui a touché le cœur de Kabila. Les là ça ne fait pas de faire la rosouate. Et puis c'est Kabila qui a tout rejeté, mais le premier ministre Samuel là au Sougabon. Na tuni yo bombi ba premier ministre biso amwela siko ya kosuka boni otuna kate papa na zo bana vérité yo ba lenga o kana maela pelengendu maela poloso isolo pona ni toto sama mona nzela yo ko tona toucha kate ba kosuka boni merci beaucoup mawa o tuzokini tout le bali sous lisolo ya obemi pardon nani Adolphe Muzito Adolphe Muzito abandonné suspension durée indéterminée ou puis ça met les gens à Palou. Est-ce que Palou est bien vérité que Mukolo Makamba Rocha? Mais qui yo kana bisayo Muzito azali non azali démocrate. Azomona carte bazo sa ya peso carte yo salim. Mais est-ce que comment banyeba autorisé ndeni tango déjà que Kolo Palou Kolo Makamba. Yo tikanga na pesa yo na pesa calcul. Yo zela kana biso calculer kozala. Na loi ya protection ya mboka na biso na bobeko likoda ex-président azali sénateur en vie tango ba comme sénateur en vie ba kene na kata sénat akotia candidature na ye Kabila passe comme président sénat mais na président sénat Kabila akosiéger mokolo moko te ezali adjoindre mutako sala lelo yo carte boke banga loboko tambola te koloba lobaka te atikala moribon mokolo makasi wana siko akojire mboka ndeni tango Kizenga kobima président pona wana oya kobima te bako sa Kizenga bi président alors tango Kizenga bi président 3 mois ebele Kizenga kokufa pourquoi kokufa AGK et ebele mais mo candidat constitution bi au cas ya vacances ya président de la République ou bien décès, ou bien au cas de vacances, article 75 lobby yango, le président de Séni, il y a président Séni, mais président il y a Sénat, définitivement à côté président titulaire Yamboka. Si à mais à cause de la Bokonza, on a président Sénat Zani. Alors nous deux personnalités, Kabila a toujours, et on va jouer Kizenga. On m'a dit que bango bazono Tshisekedi akufa le lobi mais Kizenga a trahi mboka bandaka la en 2011 après ça va voir nani wa comme premier ministre la pongi na kata biro et ça trahison de la République ba les awa na boke bana Kizenga bako appuyer ya bimi soki ya bimi asa la président vana ka moriba ka bo soka dai président Sénat Kabila leki comme elles sont sur le pouvoir et que Maël na bango oyebi somme 33 verset Dieu renverse la production les ala quitté honte tangwana obe nani Adolphe Muzito asaki na Palou non Adolphe ayebaki non Adolphe ayebaki déjà que ça va jeu politique à l'université na politique c'est bon na ngote à l'université pour aller back jeu politique il y a pas de candidat à l'élection présidentielle oui Adolphe Muzito on est candidat à l'élection présidentielle qui ont pas d'élection candidat à l'élection présidentielle t'es mboa swimboa parti au président Imorazali Imorocha yo pose place wana bokini kuchango batumbalé ezali ko l'accès de Muzito a boudé bango asa boudé bango et Maël na bango Muzito fut premier ministre ayebi mboka oyo ayi makamu ya mboka oyo ok parce que parti moko ba misa batumi balete Adolphe Muzito na Kizenga non yango amona ke lokoni na bimaki na ye jusqu'alors Adolphe Muzito na paluté parce que ni na indéterminé suspension des indéterminé na paluté
mais moi aussi sous parti politique ici côté mais à bientôt sima à cause parti politique ayebi que Kizenga azo mérité l'autre côté azo na l'autre côté bazo jouer na politique. Est-ce que Kizenga a la chance? Te azo la chance ya tricage ya nanga. Qui n'a pas voté Kizenga lelo. Moi d'abord voter Kizenga te parce que ça moriban. La propagande non comment? Mais à cause la tena iba tuna ba ko sala mais pas perdre à appuyer. Hein? De temps vous va appuyer, ça veut dire vous pensez na tricherie aux ala. Mais tricherie ezali machine on ezali papa yo kasi ni oligani. Mais à quoi vous gagner une élection? Oh aux hommes non, il faut passer la transition à 6 mois pour na balongola machine à voter nanga pe alongwa ba restaurer ba restituer seni batia batu ya sika o ba ko banga nzambe poto na élection bien. Mais ata 6 mois ko sala remonter mabende Kabila le bien ko tia té c'est fini danger za Kabila ba to ateme Kabila loi Kabila misi do fait où est le mal donc c'est toujours qu'ata élection va retarder na bango et comme ça il soit là côté c'est Kabila ko tia té. C'est ça le problème, ça non c'est que c'est ça le problème, le mal ignoso. Moi tu n'es pas dans Kabila. Le quoi il y a le bien rotiaté. A tiki Congo a boya tumango moto. C'est bonne chose. C'est non ma félicite aussi. Malgré construire kanga kié et nyata kié. Mais non, ça soit sali yango. Na ibi sa ibango na bi Congo démocratique n'est pas égal à Brazzaville. Ça soit ça qui demande si ma balou c'est constitution. Azali. Toké na Burundi demanda asali yango Kourouze zayona azali Rwanda ndenge moko calcul ozaki na RDC mais biso tolobaki RDC na biso ezali lokola ba pays wana teza pays ya miracle ata la dernière minute le samedi nzamba chinde position asi motema Kabila kotia te ozomona ayoki mawaya bato na biso bakufi ebele o tozokufa mikolo nyonso makili kokontinue kokufa ndenge nini nde asi motema Kabila déjà apese mboka kimi ezali tokene maponi na biso maintenant nga longwa et puis machine à voter on a triché et longwa to sa machine na papier tokene na papier de voter en 2011 na fongoli papier mon na moni oyo nani Jean-Pierre Bemba yoyo o nani Tshisekedi o nani Shadari ayete o nani Mozito ali akimbonga Kabila o nani moki ayo pe vie wa ko loba biloba yote to sikoto voter mutu alingi et na papier siko batanga songolo abi pour ça biso zanini to chenye no régime régime oyo baki ba jeune te régime oyo baki social te régime oyo baki ko baton en prise de charge te ba kende nanu régime musu asikeya to kende bango soki ba meki nganga mayela pulumbe. Alors, peuple, merci beaucoup. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Isala qui Touyambi, prophète John Gefa, n'a évité le prophète. Dernier message, nous reprenons ça. Et puis, Bayo, Balingarayo, nous reprenons ça. Mais, dernière question, peut-être, Lingaï, non, moi, Moukena Fongola. Tant que prophète, Tokomi, au monde, on va prophétiser comme moi trop. La TV, n'a évité prophétiser, puis ça m'a rendu pour tout le monde, prophète, mon groupe, Oazagi, j'ai fait Fongé. Ou après ça, il prophétie pour avoir un son qui a recouvert. Et bien, comme il a JB Piano. Parce que Kota n'a qu'à t'en d'akunaye, mais tout le monde sous prophétie nous soit abîmé à l'objet à JB Piano. Tu éviter et PC liba prophétie au PC là, ils ont un modèle. Mais bah PC il peut prophétie sous Kabila akufa na 0 heure. Mon qui ngote. Kabila akufa avant Kabila akufa na 0 heure bon dimanche. Non, ce ne sont pas les prophètes, ce ne sont pas les prophètes. Non, Bible et lobby rôle à prophétie ezali exhorter, édifier et consoler. Prophétie et puis maramutute. Et puis pour aussi avertir. Mais tout le monde dit Kabila on a 11 à 0 heure bon dimanche en Belgique. Est-ce que maman on a pensa? Bato tout bazali et l'équipe internet Kabila koufité. Est-ce que c'est normal? Faux prophétie. Ils ont accès Matthieu 24 de faux prophète, faux prophétie et kobima. Le lobby sur Ézéchiel chapitre 13 verset 14 à 15 bakobima. Et le lobby sur na Jérémie chapitre 14 13 à 15 bakobima. La parole mensongère eza lokuta. Wera son akufa parce que quand tu as même pas dans les États-Unis d'Amérique bana wera bazalaka awate bakana poto siko les États-Unis batanga ba ko minene parce que kuna bana bango ndenge nini et c'est pas faux prophétie si ma escalamik de JPP na kufa JPP na kufa le côté ozomona JPP na zali pe kufa te balandi ba prophétie nanga nazali mosali wa nzambe so na lobili kambe kusalima na pesa yo ko ka nzambe so ni te batona bazalaki batalokuta baza toujours un prophète c'est un enseignant. Mais Matthieu aux prophétique et aux autres parce que Ephésiens 2 nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes.
eza mpona masakoli te. Acte 2 verset 18 ebi na ntango asuka bandeko na bazoba prophétie bakosakula bakomona mais oyo bango lelo ezali makambo ya lokuta wera akufi te nzala ekoti na ndako wera te wera azali très bien vivant asala ba mouvement na ye jibe mpe na mpe akufi te azali ben normal akokufa mpe te baprofete ya lokuta baprophétie ya lokuta oyo alingi komona oyeba nzambe azolobela na voix moko normal. Ouais, bah t'as le kuta wanate. Et puis quand tu as un problème spirituel, là on a boutou, t'es au moins la femme de nuit, aux autres bêtes à maman qui me met na basi à boutou, aux autres bottes à la mibali à boutou, ma camboso, aux autres liens à boutou, moto liens à boutou à yandoki. On a dit sorcellerie et conseil conscient. Moto lali aux autres liens. Aux autres mon aux autres souba, aux autres souba na balé na marijuana, aux autres mon sirène déjà na monde de la sirène. Donc on benga prophète na numéro 00243 89 610 49 41 okozwangai pe kobenga isusu na 200 plus 243 na 81 857 26 70 okozwangai pe kobenga isusu na 00 243 99 99 42 937 nazali prophète du peuple nazoza pona bino to ba professeur lokutoka bato bakokufa non o ba prophète yango ya ndenge nini et ba professeur na bango ezosimba te na ebisaki bino na bi à bientôt Congo sera libéré prophétie yango wana Kabila ça nini atiki. Merci beaucoup vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a remercié Daryl dans la prise de vie. Pourquoi pas penser Nabaïbanga, pourquoi pas penser encore dans la voix du peuple Mobimba. Je vois Vincent Chiluizi, je vois Gosti Kambala, je vois Ingambe, je vois Paouze Sayo, Daryl, tout le monde. On a pu subir nos mots, tout par la voix du peuple. Pourquoi pas penser encore à Riziboula, le ténat du titre, le premier de l'école, ennemi de la galère, Riziboula, Mobali Kitoko, papa na Prancito, le boula, na Penel Boula, na Péché Mbote. Na moneli sous Diesola London City moto moko bien Diesola London City moto moko bien moto moko malamu Diesola yayo yangwana. Pourquoi pas penser encore Ornella Mba, la légende, la femme la plus courageuse de la diaspora, c'est Ornella Mba, la légende Maï. Veut dire que yayo yangwana depuis Paris moi la mentionne Ornella Mba na Péché Mbote. Et on a pensé encore bon séjour na maman Seraphine Dembo, la femme de distinction. Moi si Aboke Seni Seraphine qui toque Seraphine